Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, bon début de semaine, bisika bozwami, bon lundi, tokomi le 5 juillet 2021, Masolona de Piti, décès Cardinal Mosengo, ya Solo, ya Lukuta, c'est dans cette émission. Obsèque Chimbombo Mukuna, c'était aujourd'hui dans l'hôpital du cinquantenaire. Et le chef de l'État y était. MONUSCO et ses œuvres en République démocratique du Congo, Eza Masolo Tokobeta. Tokolobela makambo ya ba parking na Kinshasa, la capitale. Et puis, ba membre du gouvernement ya Adolphe Muzito, à l'époque, alors Premier ministre, lelo devant la primature pour na ko réclamer ko futama na bango. Masolo. Lobi na ebisaki bino dossier ya gouvernement ya Sylvestre Ilunga. Na betaki mwa libaku na yekoloba sama lukonde te. Sylvestre Ilunga Ilukamba qui revendique ba indemnité de sortie na bango. Mais pendant que nous attendons, il y a membres, il y a gouvernement, il y a Muzito, qui sont allés faire les sit-ins devant la primature pour nous réclamer Mbongo la banque. Makambwa Likonda, Makambwa Lar, Masolo. Et vous allez suivre les images dans cette émission. Mais avant cela, laissez-moi d'abord vous dire que le vieux Chimbombo a commis une demeure na Yasuka. Ndenge bomoi et komama ke okobotama okufa un jour. Yango pe na lobaka na batu que tango zana bomoi sala bolamu po bolamu ekolanda yo. Hier je vous ai dit que zana ndeko moko na Kinshasa awa avanda kana ye na mbinza. Alobi alalité likolo ya mwana oyo tolakisaki. Il est venu me voir au bureau. Il m'a dit que c'est depuis le mois de décembre nazaki kolukayo parce que je ne reste pas tranquille. Chaque fois que je vois makambu osalaka nandenge batu bazoya n'a pas de problème, je voulais aussi contribuer. Mais le monsieur me dit, après une enveloppe à liboso à l'hôpital, pour que moi serai suivi, mais ami balé nazo relaté yo, comment ça s'est passé. Alors moi si nanga ya kenda Dubaï, à Sombelinga gourmet moko ya $500, enga moko na komi kotala, j'ai souffert, na linga na kufa, na belaki Covid, na sali autant de jours très malade. Et tant on a eu qui malade, on a l'obité. Tant on a zola ta gourmet oyo, et za cher, mais ça quand même na mutuazana pour ça, bas sungayata na mwamuke. Alors j'ai vendu ça pour t'amener ces $500. Na teki yango na memelio $500 oyo et sunga. Nous sommes en face, il y a un comportement. Nous sommes en face, il y a l'habitude mokoboy. Na lobakana batu, il y a les gens qui font semblant d'aider les autres. Et zanaba ope qui exploite parce qu'il y a bamususu. Aleki lokola papa bonheur, aleki lokola mutu asunga kabatu, aleki lokola mutu amawa, ponako exploiter batu, yé à se retrouver. Il y en a. Nous les avons aussi connus. Mutu incapable ya koloba ke voilà, na sunga kabatu na bandana mutu na eta oyo, tokomi awa, tomati awa, tokomi boy. Voilà le résultat. Azande alakisi batu. Akena batu na télévision, alakisi lokola mutu amawa, na sima nango ya bandi kobenda mive. Le monde est si méchant. Mais sachez-le qu'un jour, nous passerons.
Hier, c'était le vieux, le patriarche Kitengi Yesu. Et je vis le vieux Chimbombo Mukuna qui a prononcé le discours ce jour-là. Comment il a connu. Lelo, c'est lui. Lobby ezalaki rumeur. Il y a que cardinal Mosengo Akoufi. Akoufite. Il est malade. Le chef de l'État Kendaki Kotalaye. Kunake Kotalaye. Bazaki depuis hier jusqu'à le soir. Bazaki na processus ya évacuation na ye. Pona akende kozaba soin. Monsieur Souliban. Voilà encore un problème qui se pose. Nous négligeons hôpitaux na biso tozo salango ndenge wana et à des moments on est là évacuation namonaki c'est un président africain évacué. Non, c'est un grand opposant à Brazzaville. Évacué pour akende kozwa ba soin azokende kozwa ba soin na France akufeli na avion. Jusqu'à quand Afrique est au kozala lolenge oyo. Voilà pourquoi je ne cesse de féliciter bao bazwa kamayele pour na ko créer pas seulement misala ramener oyo ba moni pa bapay. Entre autres solidaire optique. Bazakuna na France. Ezana ba mususu bavandi kuna ka kofinga ka bato ko sala ka boy. Mais bakoti na secteur wana. Batali monde ya baver, batali monde ya misu. Ba étudier yango, bazui matériel ba yena ngona Kinshasa, awa na galerie awa. Et ba pesi bino possibilité yake au lieu de placer muto akende sika mususu tinda yi awa. Ceux qui osana posa mbongo kotinda kuna moko bazoko sanga yo futi mbongo na poto, au contacter les numéros qui sont là. Otindi kaka code bake kuna allez va traiter bango. Nous avons besoin pas ya batu bazo kende kuna pona ko créer des problèmes mais batu o bazo kende kozwa mayele ya mundele kozonga nango awa. Nous félicitons. Mais ce n'est pas mutu bazakuna donc mutu ye place à vandi ye na ye stratégie. Bon, lelo na finga nani avandi wana abengi des fois batu na ye. Oh na zibuli, omoni mutu wana, allez, lelo to attaquer, babandi ko attaquer, ba attaquer. Non. C'est pas ça. On a besoin d'une diaspora. Oh, ils ont ajouté un plus au Congo. Voilà. C'est là que je félicite Docteur Ngoyi Shiso à sa structure, il y a ba Congolais, ba intellectuel congolais à diaspora. Tobi misa image musus parce qu'il y a liboso vraiment terni. Comme la nature a horreur du vide. Ba oyo ya mabe ne ba bima. Yango ba bimisa ba Congolais scro. Congolais lingana kate. Congolais afinga na kaka. Congolais ko poussa na te batu misusu ba kima quand même communauté congolaise. A cause la te. Akima yango pona buzoba. Parce que bokozala na bango kaka sikoyo comment na ba filmer ba nini na yo ba bandi ko détruire yo une capacité moko ko sakana te. Moi je me demande comment les gens peuvent aller en Europe vivre comme s'ils étaient au village plus que nous. Mais pona ko finga biso bato aliboso izaba. Nous devons, et chaque fois, bande konanga, Nathalie Sakabino na lobby, bon éviter comment ça la kanga et lengi, et sengo ya kosakanate, quand je vois les enfants, mokona bamona awate, na baebi kongote, grâce à baboti na bango, ces enfants-là ont les cœurs tournés, na Congo. Ezanini, parce que baboti na bango, batala keloko wana, balandaka, bapesi bana goût. La Bible dit, kolisa mwana nanzela malamu. Bongo tango akokola akopengwa te. Nous sommes là bandeko. Et lelo Chimbombo Mukuna qui a fait son nom sur Mobutu. Ayeko Kota Ana Félix Antoine Tshisekedi a occupé la fonction ebele Chimbombo Mukuna. Il est parti et nous sommes restés. D'un côté Chimbombo Mukuna utaji kokufa yewana kundami.
mais il y a maman Chako, ti lelo. Désordre na désordre. Programme ya kokunda maman Chako nanu eyebanité, ti lelo. Famille balobi boye, ba o balobi boye. Lelo ba tumisusu ba yeba kike ba kokunda ye lelo. Donc rien. Qu'est-ce qui bloque? Nous sommes obligés, Hermoko, Yako, Lukako se référer toeba, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est compliqué. C'est la même chose. Les loba tu bakosi o cardinal akufaki o bakoti sakabilo kwa ndengwa. Je vis ba musu bakomi ko wangana ba publication na bango. Parce que ba moni que c'est plus dangereux. Mbangu ya ko publier. Alors, devant eloko wana, biso nyonso toza na nzela. Mutu nyonso akokufaka. Et surtout pendant cette période, que liwa ezali ko décimé Congo. Ndeko moko alobi na nga que eza monde entier, oui, nga nazolobela Congo ya. Ah nazolobela Congo. Hier, quelqu'un m'a appelé à l'obité. Na unikin eza de Kobanda 2020 na 2021, tosi tobungisi plus de 50 professeurs. Plus de 50 dans le silence. Ba professeur bazokufa. Yango na lobi la formation, il ne fallait pas être complaisant, sinon ça sera la transmission de l'idiotie de génération en génération. Mouto kozala le diplôme qu'il ne saura pas défendre. Alors que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Voilà là où il fallait être rigoureux. N'a qu'au former bateau bako succéder. Plus de 50 professeurs bako fina uniki. Et tant que bateau bazomona wane zabatu oyo ba yebani tozoloba. Et la population. Biso ba député, combien de députés basi bakei? Ezanzela ya biso nyonso tosala na kabolamu. Chaque fois que vous avez la possibilité, Yakosungata Manko, même la Bible dit, chaque fois que vous donnerez à l'un des plus petits un verre d'eau à mon nom, Ngainde Bopesi. Mukolo Kozokaka, verre ya mai, opesi, manko ya muke, na kombo na ye, yende opesi. Mais tala kosambela. Je me demande si toutes ces églises que nous avons à Kinshasa, ezalaka que batu baplika kata à 20% les principes de l'amour. Na habité, tolinga tozala ndengeni. Mais les plus petits là, biso tozola kisaka bino bango nyonso mikolo nyo. Tala ba orphelin. Nakola kisayo ba orphelina ebele biso tokota. Okomona ya Lemba, ya Kisenso, ya Kimanseke, ya Selembao. Nyonso tu wana bandeko na ngai. Je me demande, je suis élu à Lukunga. On le fait parce que seulement tozana posa un électorat ou bien zabama tu vis tozo sala. Te nous faisons pour que yo pe mutema na yo et simba ma osungata mutu. Kosunga mutu pasi. Yo ba kontaka yo na liste ya ko contribuer te. Ojoaka ko malin. Ozawana. Oui, to sala boy. Et votre prise de position, ezaka ya ko décourager bat. Et je l'ai dit aux gens. Ce qui n'a pas pesa mbongo ya que au sentir que muteme bougete na osale loko mogote. Mais nyonso tokotika. Yo boma bat, tela batu poison. Sala malam oyo omoni ko sala. Pona yo sala malam, mais tu mourras un jour nyonso kotika. Joyeux anniversaire na Mama Tezi. Mama Tezi les amokolo na yo le 5 juillet. Il nous fallait vous souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman Tezi. Joyeux anniversaire. Voilà. Et chaque fois que nous fêtons les anniversaires, c'est aussi un jour de réflexion. Mbula moko et baki samina âge. C'est-à-dire un pas vers qui moubangue. Qui dit un pas vers qui moubangue, azoloba un pas vers liwa.
mbula moko pe elongwe na kati ya oyo etikalaki sur la vie des hommes. Voilà pourquoi chaque fois nous réfléchissons. Ya kosala malamu, ya kosungana mwa muke, komelana bandeko, kosekisa bandeko, ekozala malamu. Nalobi te que quand c'est là, ya monsieur Tambo. C'est une question de confiance. Ceux qui ont estimé que ngana kosala bolamu na nzela boy, osali pourvu que au marqué quand même. Nalika pose ya kopesa mbote na pasteur Gilles Bumba. Il y a église, il y a Dieu vivant, Dieu créateur, Dieu de Sikatende. Na évité pour nanini, mais na kaka kombo na yebetinga pa en ce jour. Pour ça na pesa mbote. Mbote papa Gilles. Voilà. Masolo bande konanga. Et je dis toujours, mboka na biso oh biso moko batu tokotonga yang. Soki tozana volonté à kobongisa ngo tokobongisa. Hier j'ai passé nazolongwa bon marché nazo Keville. Na komi na niveau ya prison ya Ndolo. Na kutika moi payote muke. Je crois il y a à peine 60-80 briques. Na ndimite kezwa ki 100 briques. Na eko zwa tol 10 tol ou tout au plus 12. Tol moko ezalaka na Kinshasa tol moko oyo batie wana ya je crois ezaba tol ya ba $6 et brique sac à ciment ezana $8 basali hein bazui ba mwatio bakomi wana don ya Monisco. Ngaitambo Nathalie, moyen côté les mesate la prison et puis prison militaire. Quand moi ngara wana basaleli ba visiteur na balabala batu bazoleka. Quand moi eloko ya ba brique, moins de 100 briques, moins de 15 tonnes, il y a $6 ou il y a $5. Ba komi wana don ya Monisco. Bongeli a comment un livre. Aloba état bébé. O bazo sale la biso ba komi ko sale la biso na kamwanga amwanga kamwanga wana ba komi. Nzamelanga. Mboko mutu passe. Vous ne savez pas combien ça me dérange. Quand les Congolais passent le temps à s'insulter, passent le temps Mutu akokazate même ngaitambwe. Nazana ba faiblesse. C'est na ba faiblesse nangande bokoti ko compléter. Olobi wana kokitenga na bakisi. C'est ce qui va nous faire avancer. Au lieu de rester là, mboka na biso on est incapable de construire. Batie mutu musala na ya kolinga yiba akomi sa famille na yeso ki nyoso ndenge nini. Mais soki to koti ba débat ba discussion mususu. Bokomona en plein réseau. Bokomona en plein réseau. Mais ce qui est sérieux, qui peut nous aider à avancer, c'est Zakunate. Et je vous dis, à Kinshasa, sauf Yakomela, Nakobin. Allez voir. Je vous dis, il y a deux choses, deux structures dans le Congo. Oyo, Ezalaka Penza, Yakezanga Kabatute. C'est les églises et les bars. Ezanga Kabatute. Je suis passé devant une église hier. Nana mon amont je me suis demandé s'il y a les mesures barrières. Nana mon amont mais si tous ces mondes-là appliquaient les principes divins, les Congo seraient autre chose. Bah on va occuper ma responsabilité. Bah on peut pas s'embêter. Mais ce qui a commis kuna koi ba mangwa ko sakanate akolukata ko tika empreinte te. Denge tozolo baboye yo meka koloba. Oko mona ndenge bakotinda bato bafinga yo. Eliezer yo. To duta quand même que otanga tala ndenge bongi. Ozala kiawa, ozala kisoki ne. Nazo tuna boy.
est-ce que ezali na mutu moko akobimisela nga photo na ngai ya kala mpenza mutu akobimisa aza te depuis natiela bino photo oyo natiela bino ya vélo nakanga après kouta Bruxelles. Je vais vous montrer parce que na présentant même chemise wana na présentant na monsieur Belé. Je peux vous balancer toutes ces photos. Comme ça boye bisangai comment j'ai cumulé. Kozangelo kwa koloba. Même alors chacun a un passé, même ceux qui nazalaki muto à vélo, chacun a un passé. Et puis naloba kanabatu, zo clip ya Kofi, il y a 2007. Zwa Fali clip na ye tango bazali koyemba na Kofi na 2007. Zwa Cindy wana nazoloba nde bastard namonaki bazo publier même ya chef de l'état mais bilamba même oyo tolati tozomona danger lelo juste quelques années bakoseka yango bakoloba tala ndenge bazala. C'est ça aussi eza compliqué eza compliqué. Et nous devons travailler bandeko nanga. Une dame m'a fait rire hier. Alobi nanga que bon de Eliezer nga na lingina kende nanga poto na lingina kende nanga poto ko pema. Na lobi yo na vi na yo age na yo awa. Na no sali na osali ata musala te. Ozana posa ko pena ya ko pema parce que tu as travaillé quand? T'as la paresse ya bat. T'as la paresse ya bat. C'est pourquoi j'aime les Américains. Les Américains musala ndenge ba travailler ka ndenge ba travailler. Yango moni quelque part, même Baché na bango, Baché balingaka violence. Moi, violence na kati parce que la vie, ils ont aussi violence. Il faut bunda pour qu'ils gagnent. J'aime les Américains pour ça. Et ceux qui ont tali, bango balingaka makambu ya minene, ezala Baché na bango ezaka, Baché ya ba point belé pas foot, biso to betak. Parce que football le pas na bango, ce n'est pas ce que biso to betak. O bango ba benga soccer. Alors wana balobi bokoti mambango après otie un point otie bi kaka moko bango balingaka biloko minene biloko ya bien yango bomoni lelo Joe Biden balingie penza te parce qu'il est trop calme, il s'excuse facilement moi si mo tango bayaki Suisse awa tango baye na sima nango moi si atuni mutuna alobi na ye yo ozo kanisa ke ngai na ko répondre na mutuna wana ngai na ko répondre na mutuna wana tango ye amati avion alinga bana komata abaluki alobi non je devrais m'excuser akeko s'excuser pas moi si wana bien que la dame en question devrait entrer aussi dans l'avion avec elle parce que ba voyage à na bango. Les présidents américains voyagent avec la presse où ils accrédités qu'on a la plupart dans son avion pour que même na kati wana et cause à une actualité et koleka wana. Mais biso pona confier bamboka mususu mutu ye wana lobi nakende nanga poto je regarde l'âge de la dame. Il y a demoiselle, je ne sais pas si elle a 30 ans. Nakende ko pema na lobi osho sali nini au travailler wapi. Il y a les Congolais qui ont besoin de repos ata soki ba salité. Compliqué. Nazotie la bino Rosa la star et Enis superstar. Mbote na vira isiko nanga za la star na sana leki nanga Enis superstar. Ale lelo teli papa Enis teli papa nani? Papa Eliezer. Teli papa Eliezer papa tolinga ko mingi Enis yebi makamu papa Eliezer wasaka. Ngana tala kana ina TV ne alo bakala Congo nga peza inisio peza olinga kaye makasi to vande la kaye ninga biso pe tozo ba congolais to vande la kaye peza na TV tozo tala makamunyo tozo bapona mboka na biso papa to linga ko mingi zamba pambola yo to sepela ka na biloko nyonso baka pona mboka na biso Congo ningo to tombola mboka na biso Congo plane pe to kita Congo kala titon to kita Congo na ngolu to okuta na yo pona to linga ko mingi biloko nyonso saka pona mboka na biso Congo to linga ko mingi enisifo biloko kaka nalo bake tanto kiti Congo yinti eko yinda penza to yaka to kutana na to linga ko mingi za mapambola yo bisous bye. Voilà. Et ça la kabiso moi bien
quand tangu tozalaka na bana na biso na communion ndenge wana bana wana baza na poto baza te baza pe na mboka na nga te mais yoka ndenge bazobeta lingala yoka ndenge bazosolola mais yo vandaka kotalisa ya yo bana balandaka baoyo bazofinga bato yango moni boye kofinga na génération famille na bino kozala lokola ya bato kaka ndenge wana. Les deux stars, la star et la superstar, je les aime aussi, je les aime beaucoup, je les aime beaucoup. Nalingi tolobela makambu ya ministre, membre ya gouvernement, batu ya gouvernement Muzito, o bazo réclamé, mbongo bakeko sala city. Je vous propose de suivre Didier Kikou est là sur place. La présidence Bongo Nebio, Merci beaucoup. On a travaillé pendant 9 ans. Engagé à Bissoté. De réclamer ma droit à Bisso. Ma 3 semaines déjà. Tola Lipanda Awa, solution Zate. Notre premier ministre, le chef du gouvernement, à côté de ma Bisso. 9 ans, papa, tu n'as pas si la bana. Tu dis la Congo centrale. Tu as Lipanda Neko. Tu as sur la Bisso Pena. Biso ezala Bible lobi mutu na mutu akolia na motoki na ye. Biso tosalaki musala awa ekino lelo tozwa lifuti na biso te. Or tangu biso tokotaki na tangu na biso na 2006 tofutaki niongo oyo tokutaki awa na kati ya bureau ya primature. Alors la continuité de l'État oblige. Pourquoi à notre tour, et comme les lobbies, pendant 10 ans de patience, heureusement, tozaba congolais, mboka oyo eza ya biso, makambutu eza ya biso, tozalaki sûr que lelo oyo boye lokola papa Sama Lokonde akoti, solution na biso pesa nini emonana. Solution sali nini emonana. Emonana te, emonana te. Emonana. État de droit, état de droit. État de droit. État de droit, état de droit. État de droit. Motoki na biso sengel tozwa lifuti. Na yango. Motoki na biso sengel tozwa lifuti. Na yango. Biso toyeli nini. Toyeli tumate. Toyeli bongo. Toyeli tumate. Mbote papa. Bon, toye pamba te. Soko moni tata mobimba tiki bana ndaka bimi akome aseke likambo eza ezali. Omoni chef kutume na ndaka bimi na kalaso na salon seke mbeba eza ezali. Toyaki musala awa efa l'État. Mutu moko te esa kota na biro l'État ba futake na suka sanda ba yeba na l'État. Hey. Et boni pa na biso. Tosali banda kizenga le grand patriarche.
tokome pa muzito travailler tina suka na yango oyo toyebi bino te bindamnité emonaka te nyonso bapesaka te nyonso tozwaka te kaka bayege salaire ezalaka te yango tolobaki boye lokwa bapenepene na mundele balingi banyokola biso oyo ayawa azali ko congolais amona solution makambo na biso nde akozwa bénédiction yango tolobi ete mabele ya kimbangu na lumumba so totamboli na sembo nyonso efungwami toyebi tumba te toyende mbongo bakabine nyonso tu eleki na mboka mokili oyo ya primature babimaka bazwa indemnité de sortie matata mponyo po afuta biso indemnité de sortie detourne mbongo na biso me ye afuti kabine na ye 1 afuti me ndenge nini kisenga 1 muzitu alors tozwi indemnité te de sortie mpo na nini tosala nini banda na barriere esale 18 mois ti lelo oyo tosala nini babengana biso likula bambwa 9 ans oyo tosala mosala na primature ya biso ya bandako bia ya leta ntina toyeli lelo lokula Félix Tshisekedi en tant que patriote na premier ministre aye mwana mboka bazwa solution ya likambo ya biso ya gizanga ena muzito bajana bango ti lelo baza indemnité de sortie te par rapport même à la fois passée. Donc, ma collègue conseiller, Bayambi Biso Malamu, Tosololi Pe Malamu. ABC Biso Boye. Gouvernement na bango eza gouvernement social. Gouvernement ya Jean-Michel Loko eza gouvernement ya social. eza na maloba te. Droit ya mutu kotikala droit ya mutu. Boyebi ke biso tozalaka ba misusu pe bayaka ko revendiquer. To pesi bango belema. Tala ndenge salema. Tala. Bango bakotikala ko étudier. Bakopesa biso yano esengeli. Oyo eza gouvernement ya social. Oyoki ngai? Ezaka ndenge wana. Faut eza dossier ba traité, OK? Si ma batindi ba yebisi premier ministre ndenge ezali. Mais vraiment, tu serais accusé de réception de Mikano. Papa, on est dans Maloba Soukali. Mais Maloba Soukali, vous avez. Comment Maloba Soukali? S'il vous plaît. C'est tout à fait normal. Attendez, il a complété James. James a ligné le babo. Comment il dengue tous les jours? L'air biso to kotikuna, hein? Et Zalaki teke. Tobima na bango kaka sikoyo. Eza ndenge toyoko revendiquer droit na biso. Bango pe balobi boye. Bango balobi boye. Droit ya moto eza kaka droit ya moto. Soki ba droit na bino ya solo. Ezali to vérifier ngo ezali biso gouvernement social todo futa bino. Todo futa bino. Pour droit ya moto eza faveur te. Ezali droit. Hein? Bati kali kotala na mikanda mosusu ezali awa par rapport na oyo tememi batali baso bamoni ke eza ya solo ndenge moko kaka ezalaka ndenge wana bakofuta biso ndenge balobi po gouvernement eza gouvernement ya social toyebisi bango ke bomoni bagouvernement eleki wana ezalaki bagouvernement ya mabe ya bien banda 2012 na lelo bagouvernement ya mabe ulie bafuta biso bafutaka biso ulie bayamba mpe biso bayamba biso nano te me bino boyambi biso bolobi botikali kotala dossier soki ya solo ezali ndenge wana droit na biso bofuta biso saba tosepeli bapesi biso balimero na bango ya bakonte po tocommunike na bango toyeba tofandi totuni ndenge nini tokopesa bino eyano ke voilà tel jour, telle place, tout compte na place, tout compte nous avons droit na biso. Oh, ils ont droit. Ils ont favorisé. Voilà sexualité. Ba revendication. Yambongo mikolo. Mais tout ce que je dis aux gens, c'est un droit. Ils ont droit na bango, yakope sa bango. Mais bisope, j'aime le peuple en ce moment. Bomoni ndenge yindi makamwa mituka. Awa pona ba député. Population, peuple et force là. Vigilant pour kotala comment on gère son pays.
wana curiosité wana eza bien koveye nani azosala nini. Ce n'est que ça kosala ke bato babanda kobanga biloko ya leta ya kosimba simba. Quand vous faites quelque chose, il faut vous saler. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne suis pas d'accord de ceux qui pensent que le pays n'a pas d'argent. Nga nazalaka d'accord te. Nazalaka d'accord te. Eloko ekreaka yango. Nasi natali sibino. Botala ba parking ya ofele na Kinshasa. Mais parking wana eza ofele te. Donc faute ya leta batu bazawana. Kende na parking nyonso okutaka ya moko azawana. Vie zonga. Zonga. Oui, droite vie. Et puis telema. Atikali wana. Avant que olongola mutuka wana okofuta. Mais c'est l'État qui devrait organiser ça. C'est l'État qui devrait organiser ça. Mais toti ki ngondingwa. Kende na aéroport, l'aéroport de Anjil, na ebisa kibino ilkambwa. Tala parking oyo babongisa pona mituka eya oyo kofuta, oyo kozala kuna. Okokuta ngo okuta mituka 5, 4, 3. Metala libanda na chaussée bato batondiwa. Boye, soki colonel, soki nani asala pe parking na ye afutisa mbongo wana. Mais l'État azawapi. Après on se plaint qu'on n'a pas d'argent. Mbongo yango yezo tula. Mais c'est pas possible mon Dieu. Tozana ba condition wana, c'est comme ça que j'ai dit bande konabiso yo ba uti ko réclamer. Bazo revendiquer, oui, il faut revendiquer. Et je vous ai dit aussi que la population va télémisa kinga devant moi lobby. Nga naza fonctionnaire, naza boy bazo na lobby ero ozo changer mbongo. Ozo changer mbongo ça parce que bazo zonga na condition mais oko senga mbongo ya moi que naza na autant de moi. Na ba moi oyo vanda na makambu na yo vanda libanda oko réclamer. C'est aussi escroquer l'État. Ala kamusala nini na ministère de quoi éviter. Il ne connaît pas. Musala osala kana ministère, eza musala ni. Ayebite. Mais koyoka wana, tozana autant de moi, biso tozomo na pas. Mais attendez, commençons par respecter l'État, tosalaka parce que même la Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas moto akeyo vandi tourner ba pouce, au koti malewa au lieu, après l'État zo futa biso tête. Nini osaleli l'État. Les salaires, eza eloko ba pesa en contrepartie d'un service rendu. Musala osali de en contrepartie à mutoki na yo wana bapesi mbongo. Ce n'est pas au vandika kanengwa. Et lelo, j'ai suivi Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Azolo bela ba doublon. Azolo bela combien ba tubayi ba kambongo. Donc tout ça, comme on a dit makambo numérisation, j'ai insisté. Makambo numérisation. On est là. C'est compliqué. Yango bomoni lelo. Il y a peu de bonnes vidéos moko tamboli awa. Oh, chala mwana na Claude Machala a force ya kobungisa biloko na ndako. Bake ko benga papa ya kopo. Papa wana aye akangisi batuko. Siko ndeko moko na poto atali si bisombo. Biso tozaba to domaine wana to ebite domaine wana te to ebi yangote. Tout le monde a un cop ndenge kanga bato. Mais ndeko wana, je vais vous proposer cette vidéo comme ça ceux qui papa ou asala ka coupe akoloba ke o wana bazo sa les aventures yaye ezandenge mususu. Bon, yemo kwa ko yebisa bato. Bolanda ndeko. Ouais, voilà. Tandenge ba sakala la bato kin. Quand il a expliqué au Tchemoto ici sur sur la carte à l'époque Kopo. Boeb sabato akir ngape yo nazo kanga bandoki. Donc batinda bambongo nakangila ba bandoki ya famille. Kopo ya ngoyo. Voilà. Voilà. Ndeko wana lobi bazo impressionner bino pam. Et des fois nous passons le temps na biloko ndengwa. Est-ce que ndenga saleli wana ndenge papa oyo asalaka kopo ya kokanga ba miibi asalaka. Mais yaya lobby et qu'on vend même autant de jours. Est-ce qu'on peut qu'on vende autant de jours? Ngana habité. Tout ça dans le monde. Mais ndenge to sopanaka. Na biloko ndengwa. Lokola bambinzo.
lokola bambinzo. C'est compliqué. Nazo suki sawana bande konangai. Mais boye ba que bientôt là, ba membre ya gouvernement ya Sylvestre Ilunga Ilukamba, bango pe ba ko marcher. Soki lelo ezala ki sitine ya ba o ya Muzito, bientôt là ekozala ya o ya Sylvestre Ilunga Ilukamba, ba ko marcher. Nyoso tu bazo revendiquer mbongo na mituka. Voilà. Nazo suki sawana pona lelo. Na koyebi sabino que avant de dormir ou avant de partir au travail. Mitunaka. Aussi au saleli Congo nini en toute sincérité. Et puis aussi au saleli ndekonayoni. Si les gens qui font service quand ils dans le Barnabino, vraiment je remercie les personnes qui clients qui font service, la confiance au bopé ça ngai. Yango funa sera toujours reconnaissant envers Bino. Donc pour la barre par rapport à la pour la barre 57 et ça j'ai la matadi toujours banda douane le lundi. Et puis d'ici fin semaine barre 57 et Robima. Barre 58 et au thème avec les 12 les 13. Lilo balingana pesa vraiment pour na ba client na nyonso. J'ai fait un service et bandi Lubumbashi. Donc mutu nyonso aza na Europe. So za na ba colline yo, oza na mituka na yo, to memango directement ti na kati ya Lubumbashi. Ndenge mo pe na kati ya Dubai. Batu nyonso oyo bazana Lubumbashi, so oza na besoin ya commande na yo, oza na besoin ya ba caro eloko nyonso. Donc j'ai fait un service de Fongoli Europe direct Lubumbashi et puis Dubai direct Lubumbashi. Donc so oza na Europe, oza na mutuka na yo, oza na ba colline na yo, oza na ba carte biloko nyonso ndenge biso do memana Kinshasa, j'ai fait matière direct Lubumbashi. Ezate ke ekomana na Kinshasa après que Lubumbashi non. À partir Europe et l'équipe moko Lubumbashi. Ndenge moko pe na Dubai, yango tozo senga batu nyonso na kati ya Lubumbashi. Oboza benga ngai mingi keno j'ai fait un bon biso na Lubumbashi okozala biso solution te donc na zui solution ya kotia direct Lubumbashi donc Dubai direct Lubumbashi et puis merci sous na batinyon so oya Kinshasa va faire biso confiance on a bar 1 na biso à Dubai o ezokoma awa le 27 na Kinshasa to bandi déjà bar 2 à Dubai donc semaine prochaine bar 2 à Dubai ezokama pona mituka déjà place ekoki. Et tu as ba bazala ba colis à mike oyo ba koyi kotinda ngo rapide na conteneur à 0D donc beaucoup benga biso ja ba numéro ça dit femme service photo kato tia pour semaine prochaine te recharger 0D à bar Dubai. Donc merci message na zaki na ngwana ba tout ba pesa sur confiance denga na pesa no confiance. Merci. Wane zalaki ju femme service qui a donné son message. Faut voyer ba ke mutu na mutu azana domaine na ye na musala na ya salaka. Et je suis avec Jufem depuis plusieurs années maintenant. Aza parmi les Congolais qui sambi sakangai penzate, azali ko gérer makambunaye, azali ko tia sérieux dans ce qu'il fait. Et nous avons besoin pas ya ba Congolais ba escroc o ya sali boté. Soki musale zaya yote kokota te parce que moni muto asali boy. Yango nazoloba na après ça batu nyonso baye bakomi ba journaliste. Mais ye wana za journaliste, ye wana ndeko eleze lukelanga musala na biyo za journaliste ngana journaliste na lukelo musala ndi. Oh. Okota na yo eloko kaka ndenge wana. Chacun a son travail. Tokutani bandeko nanga lisusu lobby, je pense lobby ekozala ba obsèque ya mama Chika. Olé qui a fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. La tante du chef de l'État. Et avis, Gabat. 243 998 311 332.